balinga nkechi balinga limono balinga soda na bango yo eloko ngo yeye to apena swat bafane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winner TV na bengi bafane tout avec les filles la noche donc tout balinganga tout balinga musala na tout bosepelanga na musala na tout na sepelisa na banda donc ko molanda nga lisusu bien donc bon nanga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV dans la chaîne oyo osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na seni abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyo surtout s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi, en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabundi. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi babi moi soit l'équipe ngolo na moi. News la kati na mo pédé la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi. Juste pour nous web Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déçu talara yemoko. Et voilà, bonjour, bonsoir, partout dans le monde entier. C'est la votre humble servante Miami Abela Bimosan de la ligne. Il y a Boye Bazou, Abibayo, Douleur. Merci beaucoup, merci à Congo Winner TV. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci à abonner à tout. Merci à Bafan tout. Là, je dis merci également à la patronne, la Cléopâtre, Sarah Kabundi, moi aussi à Mwindo. Moi c'est l'équipe avec Ngolona Mwindo na Moselu. Merci à toi aussi notre manager, manager le plus haut, il y a manager tout. Merci à toi, l'honorable de tous les Djogo, René Makonde. Merci Ming coordonne ya Pembe, Zuma Tumba. Merci à toi. Merci à Bafan Nanganyos. Merci à Papa Chikon Allemagne. Merci à ma grande sœur privée Nadine Fouaka, ma maman Daniela. Merci à toi. Merci Ming Bafan Nanga. On est là si Pont Makelele. J'espère que si Mananga déjà bozo mona. Toza sur Bandal na Pont Makelele, Pont Makelele Boyebi. J'espère que Bana Bandal nous tout bolon de biso comprendre que toi na Bandal. N'a pas manqué le toit découvert tout et comment va vivre n'a pas manqué le malgré tout ça n'est langa comment deni bazo vivre pour na era bambou les scandale les belé salamaka awa yango to a tout découvert na ba vendre n'a pas manqué le ba expliquer biso comment va vivre ka wala nazo kita déjà na site to ba image bino moko bo mona ndenge nini ba vendre awa ndenge nini ba survivaka surtout na tango ya mbula ezaka moi passe mingi po ba indonation et salamaka awa mingi merci na bino nyo tout continuer kolanda biso. Et voilà, tout ça a j'espère que vous avez découvert na Pont Makelele, tout ça a Pont Makelele. Juste tout na bateau bavandaka awa comment ba vivre ka ba difficulté ni bakuta na nango souvent na tango ya mbula et pasaka ndenge nini tout tambola na cameraman bomona tout na mituna na bateau bavandi awa soki ba vivre ka ndenge nini. Pont Makelele, j'espère que batnyos tout boyebi yango Pont Makelele na Bandal. Tonton, excuse hein. Bonjour. Bonjour maman. Nako tout no mi tout na muki. Non prompteur. Oza na quartier, o vandi na quartier oyoto. Non, na za na quartier mais il y a souvent na ya kana ça la quartier na etu kota ndende ko nanga mo za na koto. C'est ko yebi mambo ile kaka na quartier oyo. Bon pas mal de choses na yebi. Nangaki na tout na yo par rapport ya ba difficulté ni beaucoup na nangwa surtout na ba période ya mbula bo vivre ndeni na ba mai boy et passer ndeni. En tout cas, vraiment c'est dégueulasse, c'est vraiment ya kokama.
quartier au koto vraiment ceux qui vraiment mboule bêtises ça vraiment koto vraiment sont mboule bêtises ça vraiment scandale a des fois yako nakutana na scandale mon koto yo jour mon aka tala cousin nanga et tomba ki mboule bêtises nanga koto ma sœur na biso ke na zo même pas tant raison ngandako il y avait pas moyen même ya robima libanda na route au marché scandale mai qui débordé même ti ba koto to mai et ça na ba mpango musu koto eza au moins que ma part musu koto eza au moins eza bien mais ba tu ba sondola ba déposer ba kima ba tika ngo bongo eza bita nini ba sondola ma part na bango ba ken ba tika ngo bongo donc bit na bango eza juste que parce que mai eza et débordar vraiment mai makele biso to yebi phénomène mai makele eza nango mai mo ya mukie mais soki mbule beti ko makambo esala makambo grave eza na bato ba kufa na ba scandale ba mai makele ko déborder wana ils ont déjà combien de temps oh soki mbule beti débordaka ils ont déjà combien de temps dans balebele na kolo ba ki banda depuis Congo Salema Congo et puis naibite est-ce que ba konzi ya mboka bazwa tenter na ba gouverneur et nani na bino nani babenga mama bourgmestre na bino est-ce que azwa tempe ya kokita awa tala koma et pasaka bon ndoto yebika na Congo bayaka na moment où bamoni kete baza na posa ba voter bango na moment minute so ba voter bango ba mo sala ba kimi oyo biso ba petit peu to koma osibir ça ba conséquences na biso to komi ko osibir to sa nini ba lobelo côté bayaka pe batala ke le côté et ça eloko faut ba lukela biso solution ba to tout bazar bazo vivre côté ce sont des Congolais loko la biso loko ape bango siko ba amo bazo kufa awa na ba scandale ba mai yebsanga bazo ke wapi tout et ça choc qui ça pas si fort pour na ba peuple congolais alors mbongo mboka na biso na mbongo ebele pourquoi pas koko s'arranger ba sala makambo oye sala oyezo le ka ba éviter que ça la mansouté bango tout baza ba congolais le quoi biso tout le quoi président de la République Fachi mo kaza congolais le biso tout ça patriote congolais alors faut tout ça le mo faut aider koto sinon les alaka ba scandale de temps à autre ba scandale ba no sala makaka de moi par rapport à ba scandale on a bino moko bat bovana ka koto décision ni bozwa ke po bino boza awa peut-être l'homme sous nani bourgmestre na bino ya sana awa mais bino mo bat bovana awa bozwa temps vraiment ya ko luka ya ko yebelo ko ni boko ko c'est la po ba scandale wana ça na malsouté bon pour na ko éviter pe ba scandale ça maté bon eto mona papa na biso Godem Poi aye ko tia engin o koti na kati ya mai ezo ça la curage et ça qui mai eza la profondeur pour ba attendre vous les bêtis et ça te que déborder quand on a ba na pan ou quoi que ce soit mais à part yango so na makasi mo ça la té to senga ne ka soutien na gouvernement pour bango nde ba soutenir biso ba peuple na bango nde ba dinga ki biso to voter bango ba linga biso pe na bolingo to za toujours vivant to vivre le quoi pe bango malgré na ba moyen na biso to za nango mais ba aider biso to s'en sortir na ba scandale et ça maka et ça juste yango to ko sa ni biso to sala OK biso sunga ko sala pa na biso to nganda kumira bien to za protéger mais bon ba ninga ba na mbongo te ba boko yo kana bino bo sele loko mo ke permettre bino nyons tout bo bénéficier nango et ça vraiment bon ils a des choses moi bien mais ils a trop pas si peut se réaliser tu as vu comportement congolais très bien ils a vraiment pas si et on a vraiment OK merci beaucoup na sepeli bonne route on continue car juste na bato bafandaka awa to tambola kande balobaka to tambola po toza ba information ya bien na baye o bavandaka awa po bongo et voilà na moni awa mama zoteka malewa to meka kotuna ye maman bonjour maman boni yo bien moni mbongo zokende bien po zo servir kaba mon mbongo yeke na moi muke bien nanga kina tuna yo par rapport nde boza awa na pont makelele ba difficulté nini bokuta na ngona tanga mbula to na tango elanga en tout cas biso koto yo toza na difficulté makasi po mai oya makelele e banda elongwaka kuna ti ekomaka ti awa na banda kutozinda makasi eza rapport na nini eza donc il faut babongisa mai à partir ya bakanivo na baterrasse oya mi eza nde boucher makasi faut batimola ngo ezonga ndenge ezalaka kala par rapport nango précaution ni bozwa loka mai ekotelaka bino atake bino bozalaka awa na bino moko précaution ni bozwa tokozwa précaution ndenge nini biso monana makoki eza te toza na bambongo te ya kodeplace tolongwa final c'est donc ndenge eza na so tozaki na bamoyen toa bato mo ya kolongwa kaka kote oyo toke tovandi kote mosusu po place oyo ezaka esika risque bon siko attaque maman pour le pongo eza yo oza maman le pongo est-ce que besoin déjà temps ya ko solola na bugumesa na bino po boye bise o eleka na
te naza mama lupango te ozaka locataire nazaka pe locataire nayaka kaka nasali mosala nazongi nanga. Bon, est-ce que déjà besoin temps kokuta na bugumesa na bino ya kosolana eza makambo ya bayere bao bakolo mapangu bakokende bakuta na bango po biso makambo oyo eza makambo ya bakolo mapangu. Bon, attaquer maman par rapport à bamambo ekomaka aokoloba nini nakoloba bakonzi ya mboka bakonzi ya mboka basunga biso bakanisa biso kote oyo peut-être baluka biso ya bisika mosusu tokende mpo tolongwa na biso bisika mpo milimo ya bato ebele evandi kote oyo. Ok, beaucoup. Merci beaucoup, maman. Et voilà, on continue. La patronne, Sarah Kabundi, la Cléopâtre. Moi, c'est le king, on a mouindou na mo seluma, miozo yo kanenge bazo loba, ah bazo lela. Pour ma kele les seuls rabat inondation, ya makasi ce qui mboula. Et ben, surtout ton attendre l'angabo bapé, mais maintenant on mboula bapé makate. Tout ça continue tout tambola. Voilà, on continue. Tout le monde maman, tout na maman bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Moni ovandaka awa to yeko te na vandaka a na sela déjà 12 ans na boti bana a to vandaka awa 12 ans c'est trop mais na moni mingi zaka banda ku ya batoli ya ba brique za soute ça dire quoi brique ezalaka ma ekota ebuka banda ku nyoso to ba brique tolinga to kufa mbula mo pe balakisa ngona ba télévision boye tolinga to kufa na bana awa ndako ebukanaka après ma ici place au vent des atene to aka batoli kwa to lokotaka batoli na mai to sukoli nde to betaka ka bangari nde to vivre na bana mais soki mbule beti ata na butu moya kolala ezala te na bana so mai ekoti omona bozwi bana botie na mapeka fo boluka misa mo bobima mikolo botelema bozwa bana nde fase to vandelaka na bana ado toza na station moko ata so mbule beti bato fo baote epai batemi likolo ya pont bazotala biso omona bato bawolola bobima yango bovanda kofele to ndengeni bokokufa na bana omona so bato mosusu babela oseku bakobimisa bato bakokufa na bana donc tozaka na difficulté makasi mpona mai oyo na lupango nde tovanda ana quartier oyo de to ana passe makasi sikoyo toza na ntango elanga bino mo bato bovandaka a précaution nini bozwi pourtant mbula ekobanda badege ekozala sikoyo na ntango elanga précaution nini bozwi nde toza boye nde omoni tozobunda mwa babriki oyo tozwa emiso na bakaria nde baobeta babriki bolokotaba oyo ebukanaka bosala siaseleke boinvite ka mai me façon nde mai makelele eyelaka tozaka na danger mpona nini tovanda bopo bisika nde eza te yango tovanda so bisika ovanda ezalaki mbe tokovanda place oyo te de place okende nde eza te nde moi tovandaka na bapasi onka na bana est ce que déjà bolelela mokonzi ya mboka nani tolelela ete mbaleka likolo apon abamonaka biso station na biso pa ndenge ezalaka mpo bakamio mpenza etelemaka mpe nomona bajipe eleka etelema baotala mpe likolo apon wana omona tokosa mpe badeju mwa bobima boye eza te mai ti soki makelela kiti ale tozwi siko bakombo bandi kopepa terasi omona soki etondi omona ekoti lisudo amwa ezala te bamo baleka to wana principal bamona station na biso ndenge ezalaka atake mama nde eza boye bazotala o message nde okopesa bango message nakopesa eza ka boye to abato babozwi ezala ndenge moko te moto na moto aza na possibilité na ye ndenge nini nazwilaka nde moi tovandi bobozwi nde eza te soki bozwi ezali tolinga te tovanda na bariske bona bana tolinga tolongwa toke place mo bata kofutela okoyokezwa ndaka bato bafutela okei place okozwila mbongo eza te sikoyo ofuta ndaka bato ndenge nini nde moi tovandaka bona position oyo soki ke bao badepute nde bazala so ndeni bayoka ata mawa ke na quartier makelele bato badindaka baye kotala position nde tozaleli peut-être bakopesa biso bamakoki te mama bolongwa ana bana bozwa ata mwa ndako afutela to tata asalaka te azwa mwa mosala mo bopo ozwa mwa mwaye bovivre no na bana donc mibali baovivre tovivre na mibali ka baosala bazelo awa so mbula ye basali zelo kaka bongo so mpe elangi ekoti zelo mpe kei kaka bongo mbongo afuta mpe na ndako bato eza te ndo moto ovandaka na station oyo nanga mpe nano par rapport à zelo motele mosusu kobimisa bazelo nde bobimisaka wana yango esalela bino badega esalaka dega te yango kutu nde bien mpona pont oyo so babimisaka zelo oyo te ndeko na ngambela so oyoka ata pont oyo atoleki na motu koleka te mpo mai ekozala likolo nde bango babimisaka zelo wana embula oyo ekuti mpona sale mai edusoli ye etiki zelo bango balongoli so zelo eyebaka meyebaka mpo ekodinga. Merci beaucoup. Et voilà, boy qui n'est maman lobby possibilité des athées en besoin mon bango bazo vanda malgré ba déguezo comme la bango bazo vanda kaka na bana na bango po baza na possibilité en tout cas bosunga bango vraiment bosunga bango po tant likama ko ya kaka ne bosunga te mais bosunga avant likama et salima. Et voilà, on continue maman to monio awa o vanda awa to yekoya to vanda ka bozo vivre ndenge nini awa po toyebike na ntango ya mbula bainondation esalamaka malgré toza na ntango elanga est ce que déjà bozwi baprécaution po ntango mbula ekobanda badege esalama te
ndenge eza wana mai ekotelaka biso me biso sikoyo tozwi décision tomatiaka mire ata mai eye esuka libanda ekota na kati te mpo ebebisa biloko ebele. me mai soki eye na pression makasi ebukaka mire ekotaka ntina bandako? Ebukaka mire te ekotaka nde ebukaka mire te. Donc c'est que vous avez déjà ba précaution et langao botongi tongi déjà ba mire poso imbule bandi ba dege sala matin. Ata ekokota nango na ndaku te ata libande kozala na ndaku tozala bien. Mais nangaki na tuno susube tant ba dega ne sala maka. Est-ce que vous avez déjà temps ya kokutana na beaucoup mais na bino kolele pa na ye asunga bino pona ba dege sala masute? Nante. Ozota la micro oyebisa bukumesa na bino na mokonza mboka tout ça déjà na tango elanga bientôt la mbula ezobanda ba aider bino potona mbule ko banda ba dégâts et salamati mbala boni ba yawa ba journaliste ba ya awa ba kenda biloko ebeba biso na mai ba congélateur ekufa biloko banjungu ekenda ba ya ba journaliste ba combien ba journaliste boni bayawa ata solution te tina mbula esili tokoti na elanga burgumestre na biso abandal ye penza makambo oyo atalaka ngo te ya kitambo nde aza bien mais oyo abandal eloko te me balobaka ye moko aza mwana bandali asalaka na eloko te na bandali awa ye kaka lokoso mbongo me po ya awa nde burgumestre ya kitambo ndenga asalaka salongo akitaka tina se ya mai tala kitambo nde ekoma soin leka na bandali me burgumestre ata mokolo moko te ayata ya kotala biso awa nanu te azolanda o ndenge ozoloba boye atake mama okoki koloba nini mpona likambo oyo basunga biso ndenge tozawa toza na pasi na bana nde bambule nge banda boye tokomi mala lesa ata tootonga bongo musala punda pression mai eyaka mabe mpona bana boleli mingi bayoki bino te estce oyi kobeta mbela oyo epai ya mama Denise mpo ye mpe aza mama lokola yo yango wana toosenga mama Denise biso toza bana na ye alemba biso tasunga biso na place oyo azwa décision mpona batu oyo toza kote oyo ebele mingi bakufi na bamai biso osengaka nzambe abatela biso lokola ye aza mama bana ayokela biso mawa mbula oyo azwela biso ata solution. Ok, merci beaucoup maman. Toujours continuer. Aujourd'hui, quand nous ba maman bazole la maman Denise, maman ya bana. Tole la makasi penza do ki koto na se awa vraiment do ki moya ko lobesate. Ta ubino moko bosomona. Ta la ndenge tozo matsa pona ba pona mai ekota penza te na bandako mai ekota kati na bandako na ba chambre ba uniforme ba nekenda ba saki do ba biloko ebele. Ba congélateur ba kiti de moya ko lobesate de toleli mingi. Muta usunga biso azate baya kaka soki baye bazwi bakombo bakei mais to mona kata mutu moko te ko na bino moko décision ni bozo loka baya kaka baye bazwi bakombo bakei mais na sima bazonga ka soute po ba soutenir bino moko décision ni bozo siko décision ni biso tokozwa tozo lukaka de to fandika toza ne loko te po esika ko kendeza te deza ka pasi pona biso deza pasi makasi soki lelo ke mutu amonani apesa bino mbongo po a récupérer ba mapango bolonga bokolongwa oh tokolungwa tokokenda ta sikoyo soki baye nango plan toka tokei et voilà boy ki ne ba mama bazolela mama okoki kobakisa nini oyo mama mai pe kaka yango wana kaka nga mama veve mobali ayalaka te tozodinda na mai na bana sika kokende eza te nazawa na veve nakwanda kakawa bayaka kokoma bakombo bakei kaka ndenge wana tala ndenge tozofandela awa mama Denise aya kosunga biso soka ye en tout cas tokosepela makasi de tokosepela makasi po ye aza mama bana ye pe asunga biso toza mwaye kosala eza te awa mbula ezoya motema eza likolo mbula soki ebandi mwaye tolala pongi eza te ntima ndenge ezokotela biso kaka ndenge wana tomoni papa awa papa okoki obakisa nini na oyo bamama balobi dis à maman que nous sommes engloutis par l'eau on ne pouvait même pas de s'en sortir
on demande l'intervention rapide. C'est ça les mots clés. Boyoki ne papa lobby bazo senga intervention rapide wana nde mot clé na bango donc intervention ka rapide kaka baza engloutir na mai po elanga déjà silimbulo yango ezo banda. Nous sommes engloutis vraiment avec beaucoup d'intelligence vraiment qui est pitié de nous, la compassion et la miséricorde. Wana maman Denise. Ça c'est ma maman, moi je suis son fils vraiment. OK maman. Qui nous donne sa réponse. Nous souffrons. Qui vient ici. Ça, quel est notre numéro? 50. Nous sommes à l'avenue Kassavou 147. Nous souffrons. Boyoki ndenge papa lobi bazo souffrir tellement baza kutuna kimia po toza na tango yelanga me mbula lokolo ezo banda awa donc bakozala na tanku kutu te po pasi ekozala makasi tango mbula ekobanda. En tout cas mama Denise yoka bango mama Denise ayokela biso mawa do ayokela biso mawa tala bana toza na bango deki soki mbula ye deki mutema likolo tozolalaka bien te bandaku situ na butu de moya kolobesa te tozotalaka bana bakura moya kobima okende musika eza te ozotala mbula soki ebeti otiki bana olukozonga mbangu mpona mai. Madame la journaliste, s'il plaît, si, c'est la tragédie. C'est la tragédie. C'est la tragédie. Bon, qui n'est pas le biso qui mboule beti, c'est la tragédie. La première dame, maman ya bana, maman motema malamu, yoka bana na ondenge bazole la sunga bango, tozo continuer to kitakuna na mai bino moko bomone eloko nini esalaka ba dégâts, eloko nini esalaka ba dégâts, to bana ba ane oyo toyebi te so bana baotanga biso ndenge nini. Donc na moyen to sala kutu ezate pona nini ba informe bana ema yeyaka na bilamba biso kutu tokenda var même tina komi na bandal ko déclarer to zala tani loko kolata tena bana omona pena mwana bilamba nyoso bebi na mai valise nyoso poto mai makelele soki koti elamba nyoso ezi poto ato sali ndenge nini etelaka lisusu te ato niki ondene etelaka te bobwaki bilamba tokenda na commune kolela kuna batu kutu bayaya ba msusu kutu bayiko kabila bana ba bilamba okutu balata déjà bana basala soki momba ba de classe te pona ni ba informe ezati na basaki na bakani se tchola kana mai do danger na place comme la biso sute bana bazonga biso sima pona makambo ya kotanga basunga biso pe bana biso pe bazala pe ba venir à lobby po baza pe bana neti bana nyonso tout mage passe ezali me passe na biso ba para ekitati na bana tata pona bana oyo bayokela biso maneti mwana oyo mukolo msumbule beta azalaka bebe na mbetu tolali toye bateke mai DG kotaki nzoka mai DG kotaki mwana ona kati ya mai to tombola mwana na kati ya mai tolela mwana na kati ya mai tongo etanto ki hôpital batala mwana na sebeko basenga biso fiche $20 makambo ebelebele mbongo ezala te na eka na sombeli mwana kaka miamisi na pharmacie na pesi mwana grâce à Dieu kaka ndo moni bana bakola ka bongo baosakana ndeni na ba place salite boy eza peka ba microbe pona bana makele yaka na makambo ebele ba toilette ebele ba lekisa na makele le ubolamuka boso mai déjà tondaki yaka na ba chassa ba nyei ba biloko ebele awa tomona rango omona bobandi ko benda na ba pau te mami bali na biso bazaka awa bandi ko pona nini po bana kaba zoka kisiko saka na do difficultés za aya makasi penza olobela kutu te moya kutu oloba kutu ezate parce que ka pona bana boka mama ndenge azolela pona bana na bana mawa pona bana potongo mbule ko banda awa ekotala teke mwana to mokolo mbule ko yaka ka esali esandi nango pe eke tozo continuer to kitawana na si. Nous sollicitons vraiment votre présence à notre spécialité qui produit sa bénédiction. Amen. Là qui commence bien finit bien to comme na suka émission na biso ya lelo. Merci na balandi nyonso bolanda ki biso boyoki bato ndenge baleli mpona po makelele oyo esalaka badega ebele soki toza na ntango ya mbula ntango elanga nde bapemi. En tout cas vraiment boyoka mbela na bango bosunga bango bamama baleli bapapa baleli bosunga bango mpona po makelele toza na ntango elanga bientôt la mbula. Merci beaucoup na bato nyonso bolanda ki biso. Merci na bafani na nga la Cléopâtre Sarah Kabundi la patronne. Merci à toi. Merci aussi na René Makondele les managers les plus puissants
honorable Yabadjo Gonyos, tout merci à toi mon vieux, merci aussi na cordon na biso Zuma Tumba, mobali ya pembe ya boy bazu wapi merci na banyos tout bolanda ki biso, merci na papa Chiko na Allemagne, awa tozaki na makelele, bo comprendre nga na loba na pe mapoto tamboli mingi vraiment to tamboli pour na kozwa ba image c'était pas facile boki awa boy mais Dieu nous a fait grâce to kei bisika nyos tout bisika msusu pe bandimi biso ne bomoni biso tozwi ba image oyo pe manangeza pour na tamboli trop. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Congo Winner TV. Congo Winner TV. Nde makambu. C'est un système qui a découvert. Tout découvert. Mbonyo et Bombama. Merci. Restez branchés. Bye.